dit bien que non, ils sont des artistes congolais, et puis congolais, ils ont prêt à détruire des connaissances. Comme combattant de combattant d'abord et à fin. Gaïsé Léo, Naya Namboka, Police Maël, Ouzon Namboka. Mais des amis, qui n'ont pas interprétation à ma paix, Namboka Congo, pour nuire Ngaï. Du genre que c'est Léo, Ayawa Boakangunda, c'est Léo, Ayawa Boakangunda, c'est Léo. Alors, mais tellement que Bissot, tout ça, tu l'as raté, le beaucoup en Zambie, ça toujours. Et pas na Bissot, il y a un moni, Basobanga pour nous. Et que tous ils ont perdu. Pourquoi leur père a dit que Moutou a ma cambo belé potentialité ma cambo belé. On va comprendre tout goya. Qui chasse goya ngati. Maman air dans maman c'est belé parce que ignorer, parce que ça la boue, parce que loba. Maintenant tout comme na poto ba baluke libiso. Il y en a vu que non qui chasse je t'aime parce que chasse goya ngati. Les gars Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonjour, vous êtes connecté sur le site numéro 1 Linga Congo avec Sam Kazadi. Le nécessaire Sam Kazadi, que je suis votre humble serviteur, moi na Nabino, domestique Nabino. Et lobby sans granir le baka domestique, nga moi na Nabino, nga sobotini na kindaka Sam Kazadi le nécessaire. Merci beaucoup à Tracy Mbelenga Pro. La vitesse supérieure parce que bah données changé. En tout cas, bon, regretter souté. Awa désormais ne linga Congo, bon on a monté na poto en Inde, na kin awa, to beta émission en direct, peto sur la direct, net to ça la lelo sikoyo pour la première fois. Na oyamba Céléo Scram on a émission oyo. En tout cas, bon ben biso de partout pour na koyeba Céléo Scram a commis combattant. A commis côté mais là ba concert réseau les gars na poto, ya héritier ko beta, ya fallait ko beta, c'est là comme combattant. Alors ngai na luki Céléo Scram en ligne. To beta émission en ligne pour to beta masolo to yeba. Céléo Sangoboni. Ba news non mo ezanengeni. Alors ba news ezali ici c'est Paris et tout ça la chemin ngwa kitoko. Benjamin Zemba, Banzemo nyos tout kitoko maramutu. Là pour couper ça sous force, couper ça sous makambo. Il fallait qu'il lance les bino équilibre. Donc tu vois qu'il n'a pas de choix, tu vois Dido, tu vois qu'il équilibre, tu vois qu'il dans la Pogba et équilibre. Les autres lignes sont comme ça, musique technique. Oh, il y a que l'obé belé, tu lis musique. Et les kamaloba na belé. Tu vois il maloba et les musique na belé. On monte tout ça l'équilibre. Tout le monde d'accord. Son, image, animation, kitoko. Scram animateur au Sala Combo au Batutu Baibi donc évolue première oui raison de la forêt Pelelo au Sala carré non équilibré. Ça me panzani partout. Ba Congolais nous sont bazo benga elle nous sur téléphone. Sam Kazadi tourner les biso Céléo pourquoi a commis combattant. Il y a on a surtout une question au lelo. Céléo pourquoi a commis combattant? Est-ce que c'est vrai? Répondre dans le biseau, n'a pas tout, tout n'a pas s'inquiéter pour nous. Oui, bien que non, biseau n'a biseau artiste congolais, tout le monde a raté. Et puis congolais, ils ont pris à détruire des connaissances. Ils ont combattant des gens, ils ont combattant d'abord et à fin. Ngai Céléo, Naya Namboka, Police Maël, Ouzon Namboka. Mais des amis, qui n'ont pas interprétation à ma paix, Namboka Congo, pour nuire Ngai. Du genre que c'est Léo, Ayawa Boakangunda, c'est Léo,
aya boka ngunda selo balobi makambo belé mais tellement que biso toza bato oyo tolandaka te loboko ya nzambe eza toujours epa na biso yango moni bazobanga mpo ani nayebi ke tous ils ont perdu mort. Pourquoi bana père nayebi ke moto aza na makambo ebele potentialité makambo ebele yango bokocomprendre tokoya kitoko réponse oyo esali plaisir na BM Bernadette Masengo Flata Hotel ya kitoko na kata bandali sima maiza fona en tout cas BM masolo yango il faut oya s'abonner hein oya osula po okuma parmi ba partenaire hein avec Sam Kaza de le nécessaire yebi kinga toujours le manager privé na yo moko yebi donc ngana za koto donc BM foya masolo awa et c'est le plaisir na Nicole Zaina envoie la force tranquille gegeuse mbongo ebele pe sali plaisir na bijou bilomba na Paris wana sans oublier Saint-Valois Japon toujours Saint-Valois Japon na 16e wana alors c'est le batitre ni to retrouver na kati ya ADN et puis yebisa biso album mon ADN ezana nini batitre ni to retrouver na ADN pe me kako expliquer biso batitre ngo ezana nini to na EP mako to bimisa komo nango ezali bongo biloba lo to na EP mo to bimisa komo nango biloba loba akati wana to na batitre neti tombela moi kopo to na batitre neti Kinshasa je t'aime. Pourquoi na linga Kinshasa? Parce que na gina kin Kinshasa boira ingate. Maman na maman se belé bazo ignorer, bazo sala boy, bazo loba. Mais tant to komi na poto ba balokeli biso. Yana bi ke no Kinshasa je t'aime parce que Kinshasa boira ingate. To asu na kati wana titre moko komo na Miss de Miss to embeli na Nunzongo mona London City. Nunzongo mona aza Miss de Miss na Nunzongo. Aza parmi ballon nzamba chela ki maele donzimba bongo eza na kati na faux pâté loko moko za su na kati wana bato bakosepela nango osali équilibre na moni esimbi mais osala promotion makasi qu'est-ce qui ne va pas yebisanga na relation nini yo selo scram oza nango na bandeko na yo ya ba musicien est-ce que oza en bonne relation na bandeko na ba musicien ozo sola na bango bientôt oza toujours na ranking to bato mususu ba lokelo ranking pese la biso dans toyeba relation nini na ba frère na yo mususu ya ba musicien oza en bonne relation non relation na ba master artiste relation za o tous années bien tous a bien o tous a bien te moi je suis comme ça je suis clean avec bateau tous a bango clean je suis pas bien avec bateau tous a bango pas bien donc biso musalezo continuer. On lâchera pas l'affaire, on ne se laissera pas faire. Donc voilà. Merci Céléo, en tout cas, on ose répondre à Kitoko. Alors Céléo, parce que vous avez clair. Yebisanga, animateur nini actuellement na kin awa, ba o yozo ndima, ozo apprécier. En tout cas, répondre à nous parce que oh les canasite numéro 1 l'équipe a signé sur et Linga Congo avec Tracy Mbelenga Pro, Motema Claudie Yasuka. Mais maintenant, le caméraman le plus suspect, Jean-Pierre Issa, P. Nicolas, Montouya Debois, MB pas comme les autres. Animateur ni c'est Léo Onakin actuellement au Yozondima. Animateur ni sur la Congo, basala ramisa na bango bien. Kobala na ba vie na biso. Ti lelo, ba sa musala toujours kito. Na Sam Kaza di. Na yebi ke musala oyo biso to pesa yango valeur sûre. Dès que tu as valeur, il y a un monde qui est balé qui va bien. Tant que tu as un bango qui togo, il faut apprécier bango. Mais le Zagara, et le Zagara au capital, n'a pas balé qui n'a pas. Musala o yoza musala moko bien. Lelo ya ngom te sali biso to koma bo. Boloba mingi, oyeba mingi. Yo détruire yo. Biso soko yoki ke non par-ci par-là bazo lobela. Soki lelo ba binganga légende. Animation Mboka Congo King of Koimbiko parce que tout ça les musala Togo bandeko bandimi ba papa ba maman bandimi yango moni année oyo to bogeli bino équilibre mais ndenganga to lo barakilumbu kina pour comprendre en tout cas na pesi mbote mingi na le salon Bruxelles galerie d'Issel na centre de beauté chez Candy. En tout cas, Candy n'a pas su beauté. Alors, c'est Léo, Toyoki, vraiment, ma titre, oh, c'est le plaisir. Tout
besoin encourager pour na ADN au Izobima. En tout cas, équilibre déjà tout qui c'est bon. Peut soutenir yo le 30 juin Oyo. Succès belé pour na ADN Oyo. Personne n'embote na bateau au balingaka va soutenir yo na site au numéro 1 l'équipe Bassigno ya Congo. Personne n'embote na bateau va Hollande yo. Merci na Venanga Fomunga. Merci na Simolo Katondi. Merci na Diditi. Merci na Biflash. Nous sommes toujours ensemble. 2017. Tobi Miselabino EP. Hein? Comme on a eu ça biloba loba. Parce que batwa loba trop. Ma kelele ya musique et qui tina se. Mais batu bazoloba et belé. Mais musala musique ne faut zara likolo. Parce que y a un nombre de benda rabiso. Biso tozoloba trop musala na se. Na opesa mbote nanga na pire motu nanga Fabrice Trifaz na PC mbote place à Ali. Trifaz protection Olivier Belesi batuto ba soutenir le scram PC binombote sans oublier nanga Marc Olivier Marc Andy Melek Lubna Noa Naël sans oublier ma sœur Chantal Lumba Dajongwaï la Mokondi Anjili Ambilengi Alain Simao Tobo Sanité pièce maîtresse Tobo Sanité Papingandou les nouveaux riches Mbongo Bilamba Ndako moi si ya bien moi na bien bana ya bien makambo kitoko c'est le Scrum plus 10 2017 au bon c'est épée biloba loba tout chagabo la fiche biloba loba merci alhamdulillah moninga na simbi batterie oyo o abeng power po bozo benga belé sam téléphone zo kama pamba comme otambola na ba power pour na ko chargeaka ba pile belé parce que vous a connecté belé na site oyo elenga Congo to pesa bino bilenga kin en direct hein Sam Kazadi mona musa na bino sans parti pris chroniqueur oyo ana pression mususu vitesse ya kosanate flèche à moto hein en tout cas merci beaucoup na bino nyoso bo soutenir en tout cas merci na Jimmy Chofou le puissant du moment Jimmy Chofou merci beaucoup na Tête de Tendai la course de survie Tête Tendai balobi banque isana maboko na yo Tête de Tendai na pesi mbote hein na pesi mbote na maître Tete Kabwa pe maître Kazi na pesi mbote et na pesi mbote na masanga nyoso ya Casino Sali mino olandaka émission oyo mbote mingi na Nicole Mutambai na Italie pe Myriam Mosala na pesi mbote hein botala Sam Kazadi Facebook na lobaki pour contacter ngai moluka Sam Kazadi so moluki Sam Kazadi basé belé mais moluki ka Sam Kazadi bokomi na suka le nécessaire na kanga moko hein basam basé belé mais le nécessaire na nga moko nécessaire pourquoi parce que ba journaliste ba comme belé na internet bo mona bino moko ba oleka ba ofinga batu ba otonga batu bazo misala façon mo boye ba miku misala façon mo boye o bazate mais nga mona musala bino na ote ya bino nazo pesi la bino kana ba réponse kaka na musalande ya onde ko sala biso en tout cas merci mingi na Tracy Mbelenga pour ba conseil nga na yoka trop nga so mutazo conseil nga mingi na linga muto kumisanga te même na ba commentaire bo komaka en tout cas isala nga bien na linga plus ba critique ya onde ko tinda nga na évoluer botala Kishasa maman na nga masanga en tout cas botala mboko elengi Sam Kazadi de nécessaire merci beaucoup na Nicolas le grand caméraman en tout cas merci na mingi Elenga Congo Glodidia Sika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata